Ozala espérance la bonanga na kusinga bambongete otoumela saki yonde oyo nzambe akonelinga ozala mopanzi na ngai na kusinga bambongete otoumela esengeli boyebana nalobi naleli nasambeli nzambe apesanga oyo ngai ya mosantu po te ozala oyo ngai suka wanzo nalobi naleli nasambeli nzambe apesanga mwasi akoki na nga akotikanga te na bana mpo yakenda na banzi bana ye pasi ya likwela Gilbert Luamba, Yoka Dimo.
libala. Personne ne peut subsister si ça te dit quelque part. Personne ne peut vivre. C'est la préparation de la nourriture du mariage. On a besoin de toi. Nous sommes très heureuses. Elle est là, même si elle est très loin. Là, ensemble, les félicitations des gros beaucoup de Frère Patrice, est-ce que tant que tu as une fête de mariage, tu as fait échange ya basi, nazu ya camarade nanga na pesiye, nazu ya ye azu ya ngai na lobite. Et ça propreté et singélité pour être tolo ya mwasi ya bato et tout na tolo na yo mobali mususu, et ça respecté. Pe yo ko pesa ye mwasi na yo, est-ce que ebi makamba bano yebisa na litoyo yebi yango oko sutuka. Apprend à plus 1 égale 2, mais la Bible me dit à plus 1 égale 1. Je serai pour Jésus qui dit la vérité. Il va là-haut, mon canon encore. Yangwana na kumisaka nzambe mokolo mususu mwasi na ngai akebisaki frère moko alobi na ye attention. Parce que tozaki na misu na batu ya ye abandi koyebisa mwasi na ngai na litoi. Mwasi na ngai yebise keba frère mbala ya suka litoi ko eza pona mobali na ngai. Pona yo te. Loba boye na yoka yo. Neko pusa na litoi te. Oh mwasi ya libala. Litoi na eza pona nani?
libala ezali eloko ankani ya njakomba oyo ekangami likolo ekangami mpe na mabele na ndenge atoseke na ndenge azion Robert ya Espérance Kole Clarisse Kole ana pipu Aimé Boubebu abali Tantine Kole esengo te abali ndengai abali yote obali ya ngai melodi nazo yembe la yo na loyembo ezosenga seba ange nde bayemba yango odimation ya concentration ngana komeli yango ezali na niveau ya bahumain te ezosenga seba Arnold Allemand Amélia Lola Miss London Cédric Minimbuya ya Dema Nanou Machikali Podimation en concentration Ngana komeli yango Hilda ezali na niveau ya ba humete ezosenga te ba ange Nzamba revele ngai na yemela yo Ozali mobali ya libala Jean-Teddy Mayali Yoka yango malamu yeme Anel Kabafosete Maradona Kadibu et Mateta Sofia Tony le Prince natongelo temple na bango Brittany Zimakanda yo tango pe poko eme komame Boubebu komama ya za mobali ali Komi Kasanda Brice Wabelo Geneviève Kitoko LC Media Héritier Minimbu Kichuma Nanga Penepena nzambe tomona kabanjelu penepena mobali Estelle Mwaka Label Exaucé Diabakat Sabrina Sampio William Saïla un coca, soit un matin, soit une bouteille d'eau par les services de protocole si ça fait un cas. Ça sera une surprise. Donc vous attendez peut-être pour voir les couples. Vous allez les voir, ils sont arrivés. On vient de le prendre à l'aéroport de Djibouti. Donc à 21h04, bonne fête. Merci pour ces moments importants que tu nous as accordés. Nous les confions entre tes saintes mains. Que tu bénisses la mère préparative. Merci. Les bonnes choses vont pouvoir les voir commencer. Donc, enseignement de la théologie. Sans plus tarder, si ça peut s'être prié, respirer et mon frère, j'invite ici, je vous prie, c'est la fête, et de me laisser lever pour accueillir notre rêve. lokuma mwasi libala nabosana nabotama na famille ya babola esengo ekota
Fabrice, je ne crois pas. Ça nous surprend. Et que la désolation ne s'est jamais par une fenêtre. C'est la fête. Pour les gestes si louables et pour les attentivités, passez-moi la tautologie. C'est-à-dire, je m'explique, le couple marié que nous faisons ce soir, ils sont très trop loin de nous. Ce soir, c'est la représentation d'une représentativité. Je me répète bien, de Joski Kitoko, de Rosette Mujinga Murunga. Sous vos applaudissements. C'est une allocution à l'occasion du mariage coutumier de leur fils Joski Kitoko. Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulaka. Tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oyo abenga ngai, alapanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oyo aponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai. My Lord. J'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'Éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai. Nzambe oyo abenga ngai, alapanda ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Shilo na ngai. Nzambe oyo aponda ngai, nasalela utambo mwana na ngai. My God. Tango makitaka na eklesia, papa Banjeluga de Tangonga. Gonga. Hazome mangana jembo. Ay 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 ay. Ay ay ay. Hatangisa kimakila. Bonangai. Bonangai. Nazomata neti bongo. Salama boko boy, ozomata, on y va, monte encore. Plus haut, plus haut, plus haut. Alongo la kasoni ya bombo hina yo. Ya bombo hina yo. Asala kanamuna. Alongo la kasoni ya bombo hina yo. Il va donner à Denise juste une bouteille de bière
Parce que Denise représente Rosette. Le papa Zéïs représente son père. Afin que le mariage soit béni de tous. Ils ont tout voté, je confirme. Sors au nom de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo Azako Sepa. Bimana kati yonkunda nakanisi yekuluso. Ça c'est une bonne nouvelle pour toi Yokango. C'est pour toi. Lazalo Azako c'est quoi? Et non, aujourd'hui même, maintenant même. Lève les mains plus, on y va. Allons la cassoni à bon moïna yo. Hey, asema kananga. Ha ha, my lord. Allons la cassoni à bon moïna yo. Soni ya maladi na yo. Asala kananga. Lève les mains à Tala Kamotema, Lobango. Rio à Tala Kamotema. Dans mon qui les finga, lui regarde dans ton cœur et il voit tout. Comment? Un peu mon la calona, un peu mon la calona. C'est la canamona. L'obali sous ma cassio moutana bitumba. Après ça, hello. Lève les mains. Ressens la gloire de Dieu. Yeah.
que nous soyons toujours dans le cœur de l'ambiance de la fête. Ça se passe comme ça partout. Nous ne voulons pas que nous soyons absents soit hors de la vie. Mais ceux qui sont comme là, pour ne pas dire que je suis allé à la fête de Toski, voilà ce qui m'arrive. C'est à 7h du matin. Pour les Babylons des Sibou. Je suis accompagné de la famille Toski. J'essaie de voir le parler. Donc, pour les Babylons des Sibou, il est de combien à commenter de moi. Voilà un mot. C'est-à-dire pour la sécurité, j'aimerais vraiment que nous soyons là. Après le manger, nous commençons la fête. Il y a les podiums, il y a les questions, il y a les musique. Et pour la présentation.
nganga lobata na poto mokoli kosila te nganga bayekoli nzoto kasi mokolo nzoto mopesi na pema elikya na monganga te pepe azwaka pema epai ya nkolo nalikya lisusu na nzambe ndende lisungi esilaka te lisungi malamu mponanga okotanga motema osilisa bilembo nyonso ya pasi otya nzembo ya sika mofrere yango kombo na yesu naya nanga okoki na masa joli yaya elaka na nzambe ekatisa bikeke kino elata nzoto maloba na yo elengi esala bokeseni na basusu kombo na yo ekoma suje ya loyembo ya ntango nyonso yaya molimo akiti ye motema etondi na sai molimo akiti ye elike etondi motema ntango asimbaka ngai nayokaka posa se moko akoyembela